Congo Esengo TV. Vous abonnez à Congo Esengo TV et belé pour bolanda kabiso bolanda vérité à parti. Ba onyo se bateli misakanga na nzela. Président PC na biso nanu. Vous abonnez na chaîne oyo na banda wole kambala na mbala pour bolanda sango ya parti. Donc ngai il fallait na expliquer bango que oyo ngana pekisaki na lobaki soki bango ba kende na stade le 24 biso to marché. A prometa Kabila Zakari. Que le biso toujours penser des personnes. C'est na beta bango iloko moko o mana ne ba opanza na kono. Ali ko na beleli bozo mona Félix Tshilombo wana donc azozo mbongo na parlement. Ali bi azo CGT waza combattant azozo mbongo na parlement. Fati face au Kinois biso ba parlementaire de pour bato basala ye tout ça la konate. O consulter biso te. Oui. Il faut raboyer. Oui. Mais Fati azaya ba bien. Ça a été ça biso. Puisqu'il y a quelqu'un à Genève, alors que le changement s'appelle Fayulu. Biso ne to boyaki. Comment on a vu ce toboyaki qui est pouvoir wana yo sans de pes aux la championne biso que nous exposer na stade wana il y a une technique au sein de la sécurité bakoka ki sécurité plus biso zakite biso moko tuzana na système na biso ya sécurité. Abonnez-vous sur notre chaîne. Poto la kisabango qui azali mo consulter le 15 mars biso zo que nous confisquer palais du peuple puisque ça palais sur peuple toza déjà la mobilisation à kosakanate. Le gars ils a rentré parlementaire, biso tokozala kuna tokota les siganini députés à accéder. Le président de la République a constaté déjà que le peuple a assez bengani bango, il a confirmé encore pour organiser l'élection mususu. Toujours pour malibala wana, pour na libela en plus de cela. Tobandi kolanda bango moko moko. Opération toyibinda ko pointe pour boss abonner à Congo Esengo TV et belé pour bolanda kabiso bolanda vérité à parti bazali ba allié eza coalition te to coalition na diabolo. Donc ndenge ezali wana ba constitution na bango to sa bango mais to banga bango te. Eza la présidente de la République eza na le soki mbutu ezali il faut to les gars poto yibisaye que non ba peuple na yo bazo sepelate. Pour boss abonner à Congo Esengo TV et belé pour bolanda kabiso bolanda vérité à parti ba onyo se bateli misakanga na nzela. Président PC na biso nanu. Vous abonnez na chaîne oyo na banda wole kambala na mbala pour bolanda sango ya parti boyebi ke Billy Mayombo président Billy Mayombo abanga kate oyo nyoso balobaka na se ya lobaka ngotugo azaka pe na soni ya kondima soki mbeba ezalite azaka pe na bobangi ya koloba boyete puisque aza véritable élève ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Abonnez-vous sur notre chaîne Congo Esengo TV.